Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Pas bon dimanche. Na ba fan sur la BBC, bon dimanche na bino, bonjour, juste bonsoir. Partout où ils ont mis les bino. Na banda kuna bino na ba poste téléviseur, voilà. J'espère que nous boza bien awa. Nous sommes le 4 mai. Alors nous sommes toujours dans le début à moi. Je vais copier joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na bino. Voilà. Et ça nga bino BBC Mpoï. Na yeli susu. Biso toujours na ka pona musala. Et je crois lobi na sala qui émission journée mobimba lobi na travail qui penzate. Parfois il faut copier maka. Parfois il faut copier maka musala ya koloba. Alors émission moko na côté ba tumsu ba be mama BBC ozawa pi ya pourquoi oui. Na pe maki lobi. Otakabo comprendre. Voilà. Titre nanga bomoni photo nanga miniature bomoni. Bandeko naoka isomo. Naoka ki vraiment somo. To solo la famille Libota. To solo la naoka une émission nanga na ko interpeller toujours Batou et ko interpeller sous la famille Libota. Et pourquoi nazolo babongo parce que nalobi ba naoki ko vanda nango kimiate na oluba na parabole mais na fongola likamwango te parce que eza likamwa ke no mutoki ko tata boloko ou bien na okipe ko zo ba retour nango na ba ke no na oluba te na vanda kimia mais le temps na vandi na lobi te na oki ko lubango na parabole parce que ceux qui n'ont bien na parabole et tikala na chaîne et les jours J likamwane ko bima et ko bima vous allez dire ah maman BBC alubaka yango et on a une alubaka dans la grande famille bozaka souple en esprit ya koyoka na ko interpeller nazo lobango juste na ko interpeller biso famille Libota tolongwa na distraction. Je sais pourquoi je dis ça. Tolongwa na distraction parce que bomoni mbutu ezoleka. Bomoni ba réalité ne se zoleka sur les réseaux sociaux na monde ba comédien. Ce que tali yango peut-être na mis sur mon lit. Attends ce que le bik non olong otala ta na mis sur mon lit moté. Il y a mon lit moté. Tu prends vraiment ton temps au vandi. Tu vas te dire que non. Les distractions moko boye au diable azo mema bato to yebité. Diable azo mema bato na distraction moko boye na sima distraction wana. Soko za souple en esprit te au mon appel likambu oyo ye diable a sa préparé et comment. Alors moi na nzambe asala ni moi na nzambe amona di oyo distraction na telemeli loko oyo parce que diable a réserve. Diable a mutu oyo planifiera toujours ba plan. Attaque auto a et simbité a otikate a olimbate a ko créer plan B, plan C, plan D et voilà. Alors ton longwana to sané to benda na no koni, on ko to benda na no mikila na biso. On ko to benda nanu, to mi benda nanu,
Il y a des bêtises, il y a des futilités sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Bandeko, hier, à Vandaki, na zui appel. Tant on a zui appel, wana, maman bébé c'est aux âmes tout mon sous le belate. Ne va communicateur ya bela. Au moins yo to le bela yo parce que et voilà bino mo boye bikaka. Akoba komena ina ngana sur WhatsApp barabi. Est-ce que tokoki ko benga yo? Nga siko loko so matière na lobi. Matière. Bino pesa nga matière. Balobi oui. Oh, ce qu'on a dans lobi. OK. Bo benga ka c'est un problème té. Après babenginga. Tango babenginga la grande famille. Makambo bakomi ko expliquer nga. Bo zala agité te ya kolinga bo yoka ngo likambo ngo nini o balobela kinga parce que na ko bimisango boyete sur la toile na ko bimisango boyete mais il y a de preuves ce qu'on a ngamoko mama BBC na baike non il faut na landela makambo na tina source tina kozona mutu ngo oyo bandeko famille Libota vraie famille Libota égale focus sur Bellevue Télévision et vraie famille Libota les a oyo akotia Bellevue na prière je sais ngamoko epi nazanani naza je suis sûr na nzambe oyo bela asambelaka parce que ce qui bela azaki mutu moko asambelaka te la grande famille beto yebite na samo yoyo vie ya ba réalité tout mona. Nous allons nous dire que réseaux sociaux ba na matière et ezaka bongo ba créer bande ko bo fungola matoi bien makamna loba vous allez dire mama BBC au lobby à solo au mona kana toza sur les réseaux sociaux aluki na eka matière aluki na eka kazulu kaneka ba vie là eza diable mutazo kotsa biso na distraction wana. La personne, tant qu'on bima, aïe na makambo, tolo ba aka teke no, oh, aïe kaka pona matière. Yaya, ataba lobi mutango, azanga mutima. O kiko sala kaba sortie médiatique te, oye ozo finga bato. Ata koluka matière ango. Wana eze susu koluka matière te. Bandeko, c'est du vrai. Tokolobate ke non aye ya salati na kaka Bellevue azo finga Bellevue azalane kaka bongo bandeko moi laissez-moi vous informer que non eza œuvre ya diable et œuvre ya diable wana diable sa planifier lo moko sikoyo po eloko ane komisa ekoma biso siko famille Libota lorsque tokotaka na ba ben wana tokotaka na ba distraction wana ne mabe yango wana. Bela, elle prie. Nana zala convaincu. Yanzambe oyo bela asambelaka. Yanzambe oyo bela salilaka. Nana zala déjà convaincu. Bandeko. Nana vivre na basali yanzambe ou bien na vivre na monsali yanzambe oyo bazo bundisa ye butu lokola moi. Mais lokola tambola kana crainte yanzambe bazo aide. Et on a autre chose qui que non na ndima na nzambe ya bela na ndima na lusambo ya bela réalité ou encore bitumba obela lekanango sur les réseaux sociaux bandeko à vrai dire ce qui bela zaki mupanzi ya nzambe te ingozelo mususu yango bomonaka na fortifiaka toujours yango bomona na lobaka no na maloba nange belé na lobaka Bellevue aza musala nzambe Bellevue aza évangéliste musala zo sala boyebi akangoli batu combien boyebi asungi batu combien boyebi combien dans les secrets car peut-être na ba film ya Bellevue boyebi menga na ko informer bino na zoka ba appel pas comme possible il y a ba témoignage
La preuve ane que bomo naka peut-être film moko ko sila boy na na sali promotion na sili ici na bandi ko ya na ba témoignage ya ba pedi ya bato. Tout ça ce sont des témoignages, tout ça ils ont des délivrance à bato. Tout nyonso eza bongo. Et nga mama BBC na lobaka ngo keno au grand jamais mosali nzambe oyo atambolaka na crainte de Dieu. Nzambe oki kolongolo na sa moi oyoyo na sima humiliation jamais. Bon moi ba humiliation nyonso oyo ezoleka sur les réseaux sociaux na kombo belle vie. Et nzambe va permettre te. Nzambe va permettre te mosali na ya abima na sa moi oyo pour na humiliation abatu jamais. Poani bela eza protégé. Poani baneko eza aussi enseignement donc na bino bongo. Eza pe enseignement pour na nga pour na yo. Tout à ndenge tozotambola. Non tu koyebisa bino ke non moi je veux na vandi na mosali ya nzambe oyo atambola kana crainte ya nzambe. Bandeko bitumba butu lokola moi. Bo imaginer batindi tina batu baya koboma mosali ya nzambe wana. Bazui batu balongoli batu na monde à ténèbres. Sikoyo baye po ba boma mosali ya nzambe wana. Bozolanda la grande famille. Babandi baye soit déjà ba boma mosali ya nzambe wana. Nakolingo boma mosali ya nzambe baya na photo ya mosali ya nzambe déjà basi ba pesa ki bango. Bakuti mosali ya nzambe azobima na kati ya église. Azokanga gate aokanga barrière wana ya église. Abaluki boye amoni batu misato na photo na ye. Sikoyo bazui photo batali babandi batali photo batali elongi ya mutu wana. Ye pasteur amoni elongi na ye na photo. Mais bango batali photo baotala elongi ya pasteur baomona pasteur te. Bandeko histoire vraie na expliquer bino. Nzambe abatelaka ba oya ye. Nzambe abatelaka ba oya ye. Babandi bakoti na confusion. Confusion auto balobaka no confusion totale. Pasteur amoni déjà penza boy liwa na nga yango amoni penza keno baota la photo batali elongi na ye parce que ba make show keno mutu batindi biso oya to ya kobuma ye oyo ba make show keno mutu ba bum to ye kobuma il faut to donc photo oyo elongi na ye so to moni yango ce kizayi mais bango liboso mutu yango nzamba sali confusion na photo bazaki nango. Mais ye moko passer azomi mona na photo bango basi basimbi mais bango basi basimbi photo bazali boso mutu mais confusion eza mutu wana te ba omona tala grandeur nzambe balobi eza été babimi baki ba matimi tukana babimi tukina bango babimi baki. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nengi na lobaboye bandeko enseignement oyo eza yanga eza na ya yo ya koloba keno bomoni réalité nyonso ezoleka na babitumba nyonso ezoleka biso to memango kaka te keno eza réseaux sociaux baya kaka bongo yaya attaque non netinga mama BBC je suis aussi capable ya koya na pelisi kaka émission boy na pelisi live boy na bandi pe kofinga je peux aussi le faire. Est-ce que bakanginga singa te? Pourquoi je le fais pas? Moko na occupé comme bien keno naza agent nzambe. Parce que je marche avec la crainte de Dieu à koloba keno. Je peux pas venir ici na réseaux sociaux nazui ce qui est si lauka na yewana si lauka matakita finga ndenge to moni mutu abimi oye obandi ko finga relation ya bela. Au fingi relation à Bella, à fingi relation à Bella, bandeko batini lenga c'était hier, bandeko na simbi mutu. Ce par là j'avais vite compris que réseaux sociaux, tout le baka ateke non. Aye pour na koluka ba vie, non. Mission à diable paysan na katiwana. Et boyebi diable azandeni, diable azalaka. Aïe bongo a étouffé. Bon, quand on est sur les réseaux sociaux, dites-vous, balukara nani, balukara bela.
Moi, je dis merci à mon Dieu parce qu'après ça, Bela, Moutema Mounene, après ça, Bela, discernement, Bela, Aza silencieuse à l'obati. Et Aza n'a pas un parce que Aza n'a moutou, Aza n'a compte à rendre moutouté sur les réseaux sociaux pour y répondre. Nazoka batu mususu ba famille libota mususu mama bébé fait yango poani ni bela vandi kimia abima na yebisaka bango na privé na bimama est-ce que makambozo loba est-ce que zo raisonner nango sentiment nino ezuyo ya kwa ko yebisanga keno mama bébé c'est bela pourquoi zo vanda kimia bongo abima aloba nini est-ce que elle est là un compte à rendre na mutu moko na réseaux sociaux non bela azana na compte à rendre na mutu moko te na réseaux sociaux. Elle fait son travail. Diable peut côté zo sala ce travail na ye. Parce que yena minicho ya kokota na makambo o nyonso diable azo planifier o azo sala. Au moins te kena ko fongola la porte. Eza na bande ko mususu ba benga nga na privé. Ba okanzanele se pendeni mais na silimsa donc na sisa ka bango bien na fin sa bango kimia bien. Donc na ramener na besoin que sika maile na bango parce que na zo rappel mon famille mota mususu. Maman bébé ngabi malembe. Malembe. Na privé. Et na sungaka. Nous devons réfléchir. Nous devons marcher avec la crainte de Dieu. Bane but bokanisa tatanga na zo yebisabino ke no totambola na crainte de Dieu. Ndengane na za peto, na peto te. Moko pe na be émission bon na nga na tufinga te. Mais la kena na tuti na nga bordir. Mais bordir na ndenge ya mabete. Pour sentir que non maman bébé ça zo sala musala mais avec naza moi na kobanga wana ya koloba ce que mona mutu mususu bengi abela pe a répondre bango a ko répondre bango ndenge nini na sentiment nini ya kobima ya ko répondre ya ba sotis ya ba makambo ya salité o bazo ko finga wanko ya makambo ya lokuta o ba ya na réseaux sociaux mais non. À ta Bible, la parole de Dieu nous dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Les passages où Bela a utilisé. Comment est-ce que les camons ménopèse bimiao, les camons 48 ans et bimiao. Mais nga maman BBC, nazo zo ba appel à batou mususu. Maman BBC, Bela pe abima loba. Mais non, je me suis dit non. Ngana benga bela bima menga pe nazo sunga bela te abima poisani bela elle ne pas seule bela azana se ya mutu o azo diriger moi si nyonso o avandi na mobali aza moi si ayoka mobali na ye là nazo benda pe bande ko na biso mususu ba famille buta o bazalaka pe agité mama bébé bela kabima aya koloba aloba nini si la uka abimi aye ko pesa batu âge ya lokuta 48 ans est-ce que tango aloba ki 48 ans elle savait que non a pesi matière to aloba ki yango na ignorance ou encore aloba ki yango ya koloba ke non na pesi bango âge na bango na âge nanga batikala kana âge nanga wana. Na 50 ans. Elle pouvait aussi que non, elle n'a pas 60 ans pour troubler les réseaux sociaux. Elle ne pouvait pas couper sa âge moko o ezana assez. Karine Mukonzi la baronne maman ya la Chine. Alors bani bobenga ke mukolo. Nga 55 ans. Il fallait tant que comédienne ou encore star ou encore personne publique oyebi déjà mukolo. Il ne te fallait pas couper ça âge wana o yomoko oyebi ke non eza âge na ngate. Il fallait jouer na sagesse à koloba ke non na 48 ans on a pesa bango te na oyebisa bango ka pona tika bango na nani na yebisa bango ke non na kokisi 60 ans si bobenga nga mukolo awa na kokisi 60 ans bande ko ndele makambo pe pelite. Tout ça c'est quoi? C'est parce que lié moko silauka elle a un problème, il y a réflexion, il y a raisonnement. Elle pouvait peut-être causer la paix moko a raisonnaka oui, mais vu que au vandi l'entourage moko boye oyo bazo sunga yote automatiquement yango na nazo senga na bino nazo yebisa bino bandeko dans la vie kolinga kovanda na ba buriki te. Pour ceux qui ont bourrique, linga oza na batu o bazata na maele po ki bourrique no wana et diminuer niveau. O ki ozata maele na sima batu wana oza entouré na bango. Ou encore o ki oza mutu oza maele
Attendez, je vais prendre de l'eau. Non, mais la maille, pardon. Ozo dans la grande famille. Ok, ozala oza muto oza na mayele, mais ok kovanda na ba bourrique, na mayele no nyonso ekiyi. Bandeko, moi nga naza mayele te, na lobango naza mayele te, mais j'aime apprendre. J'aime apprendre et j'aime kovanda na bato oyo na kwankisa ta implice. Na yebisa abino eloko pe liboso na linga belle vie, elle m'aide aussi sur la vie spirituelle. J'apprends beaucoup et pas Bella wana. Bella c'est une femme de douceur. Babiso bamususu tozata na douceur. Koloba kaka koloba ba soda awa. Bota la film tozota la maîtrière. Film moko keno ekope la moto et donc moto eza na kati ya film wana. Mais bota la voix na ye. Kana douceur wana aningisi Zaire. Na douceur wana binisi moko kaka aningisi Zaire. Et puis film o nenge tozo kende bandeko na on a koti na promotion te na okota na sisa ka disolo na yaki nango. Je crois ba mama PBC li kama oni ni ba bengela ki yo ba expliquer yo na me badio me mabino milai parce que j'ai naza na ebele ya koloba. Li kama ngo ezani bandeko ba benginga les comédiens. Les comédiens. Mais oh batangeli nga na kombo ya comédien na kotanga kombo na été et puis na komami ke kombo te nazan toza na kombo moko to benga kae mais so na lobina pesa kombo wana bato bakoyeba bango mais aza artiste et comédien moko oyo a évolué et pas mère a évolué et pas mère lelo asala ya ye akoma kobundisa mère bateko nayoki o balobaka na bangi mokili balobi tala boye soki pe nalobi na solola na Bella na kopesa ba référence oyebi boye jour tel boye loko moko pe komela ki boye c'était pour na boye la grande famille na bangi mokili mais na okene malembe na bango babimisela ba pesa nga matière mais nga na oya nango awate na bandaka koya na lobi yango na parabole tozo bomba ngo kaka na chaîne na biso ya BBC mpo jour J parce que Nzambe a exposaka Nzambe a ko exposer les deux te lobité a otiko régner na mabe na yo lorsque a ko exposer yo ndito kozonga a epa mama BBC olobaka. Et puis, ba comédien ebele baza envoûté. Ebele baza envoûté. Bomoni likolo mbongo oyo mutu azoteka molimo na ye. Soki bomoni mabe côté ebele na monde ya ba comédien, ba mususu baza envoûté, ba mususu baza emporté, ba mususu bazo utiliser bango bazo yebate. Ebele bazo utiliser ba étoile na bango ebele bazo utiliser bango bomona kaka bomoni na oyo penza atiki Bella akekuna na oyo po bandeko il y a quelque chose qui se passe là po bomona mutu alongwa kotoyo to dongoli misu yepe penza a trahir Bella bandeko c'est spirituel eza na normal boité. C'est spirituel, tout ce que tu as, c'est spirituel. Na bangaki. Nabi ya solo, mais je vous promets, je ferai de mon mieux. Na luka. Mutu wana na sani émission, mais tout ça ne émission mutu moko. Baza au moins 3 na makamboyo. Mais na ozo moko, déjà boyebiye, il pas aki artiste et comédien, abane ko voulait place moko en place wana alongwa. Ya ça pelanga yango je demande na famille Libota ko zangsa ko chape Bella na prière te mais je sais que Nzambe aza juste
nzambe aza juste. Diable aitilisaka mutu oyo atiki porte polele ya koloba keno oyo na ko utiliser ye. Yango moni diable akoti na kati mutu moko boye na monde ba comédien azo utiliser ba comédien ya normal boyete na physique te, ça se passe spirituellement. Ça se passe spirituellement. Parce que pourquoi na yenango na loba? Normalement, nga mama bébé na sagesse na je na koki ko loba ngote parce que na koki ko zope ba retour nango. Mais lorsque na lobi na nina benga mayele na biso famille Libota, tout le monde on dirait tout monité. Tout le monde on dirait tout monité. Qu'on regarde tout ce qui se passe au nyo se zoya na monde ba comédien, tout tika. Tout tika. Na ba comédien mususu, jou ba ko yeba. Ba aussi mamitou. Ba aussi mamitou. Mais notre Dieu expose. Nous allons exposer les lots l'obité, mais un bon jour. Nous allons exposer na quoi moko boy, nda exposer. Bon imaginer la personne à l'obi ce qui n'a bien benga bela na expliquer makambu oyo. Na lobi la épée jour tel nini komela ki tala boy. Jour tel, au salak et nini boy comme la kayo. Jour tel avec ma référence. Alors bien on yebi c'est on yebi c'est boy on a monsieur que on yebi jour tel na rappeler puis jour tel et là comme quoi comme la ko boy. C'était dit à boy. N'est-ce pas ba au kosa biso ba ba tcheli poison ba tcheli na ici là où ka poison na poto. Et ça qui privé à mon tout biso ba msuto to yeke to bakeno ele aza star ata soki bachela ki poison ba oki ko bimisa ngo na réseaux sociaux ne ba bimisa ki bongo te mais ezaki mensonge. Bandeko makambo eza mais famille Libota to lembate ko tia Poutine na biso na prière botika pe biso te ba biso ba mama BBC ba prière parce que moi je défends Bella. Avant de défendre Bella, nazana no famille Libota. Nazana no atana no dolongo di famille Libota. Naza fan numéro 00 ya Bella. Naza fan. Donc ce qui est un que non, na épité jour na omona ka Bella wana. I don't know so ina kolala kana ebate. Là c'est ma star. C'est ma star. Bon imaginez na contaminé puis na quelques personnes na l'église place na Sambela. Donc, tellement je défends ma star très bien, et puis ça n'a pas pour ça à Linga Bella. Vous comprenez? Et non pas qu'il y a star na yo zoya ko finga batu, ozoya ko loba di n'importe quoi. Mais on peut ça peut batu pour ça ba linga mutu anate. Parce que ngai na pesa kana mutu pour ça. Ato Linga Bella to linga na simalanga o linga. C'est ça. Oh, bimio bandi ko fingi la star na yo batu fingi. Ce qu'on a natala kana batongo oh bazoba yoza na mutu na oza yo mon côté natala kana lobi non. Pour ko soutenir mutu moko azoya zo finga banzoto batu ko finga batiniembo, c'est-à-dire que non bino ozo soutenir boza du même donc boza batu boza bon donc boza batu boza bino Seigneur bino nyonso boza na kitunga moko. Parce que bandeko, bon imaginer. Nga mama BBC na bandiko finga awa. Parce que la majorité na bino ndenge bo sabona et pas mama BBC. Eza poani parce que maman a finga te. Maman na finga ana été mama BBC alobaka na ekaka mama BBC sala ka ba promotion. Bon imaginer lelo na changer kaka na ye na bandi ya mama na bino, ya papa na bino, ya mobali na yo. C'est comme si que non na bandi liboma. Peut-être na bino moko bokoloba maman BBC bandi liboma. Ya. Bref, la grande famille n'a pas l'obani, n'a pas senga na biso tocha belle vie na prière. Et azana net fin du mois parce qu'il n'a pas une prière. Chaque fin du mois bon, on peut sa position mais ba groupe pe beleza o esambela pour na bela. Ba olonga bela te. Mais ba lobi diable il faut toujours qu'on dévoile la caille. Na lobi nyon sauté na lobi na parabole. Ba référence c'est ça. Na osa makasi.
na yamba mutuana na osala makasi to na okele malembe ntango bapesinga matière wana bayebisinga mutu tel boye bade eza kaka na kati ya bacomédien nde bimi et puis bazoyoba keno bandeko il y a beaucoup de comédiens baza ya kokangama likolo ya mbongo yango bozomona artiste et comédien azo se ressaisir te. Un artiste comédien âgé, un artiste comédien peut-être à ba manière, il a de mentalité, hein? Mais azo perdre ne loko moko ka ya mukebo à se perdre. Bino bokani sa boze loko moko ka c'est normal. Non, c'est spirituel. Ça je vous informe. C'est spirituel. Alors ça sera peut-être mieux. Il y a un bon côté kotaka na ba bengo ezo le kate to ya to dit non, diable a aveuglé bisoté jusqu'à ce point. Ermoko soki to moni pe lo kwa bomo non bokoti na ba prière tozaka ba toate ya non et ye wana biso pe to memani na mbonge wana non na nzambe ye moko pazo sepela na biso te na nzambe ye moko azo sepela na biso te boyebi ki no lobi na banga ki na bi abo muto azolo bana koloba ke no soki na bi na benga bela na lobi ke non nani jour tel omoni boye eloko moko ekomela ki yo omoni eloko boye ekomela ki yo ezaki pona boy. C'est pas beau imaginer. Beau imaginer. Il n'y a pas l'amour d'un artiste et comédien. Misusu baza na bolingo mais misusu pe obo mona bazo gafé. Misusu bazo gafé ya ba utiliser bango. Bazui ba maele abato. Et en plus, baozoma kolo abato. Bella, c'est la grâce de Dieu. Bella, c'est la grâce de Dieu. Il y a qui nous a continué comme filmer yé ningisi Zahir. Alors, bref, la grande famille de l'autre dimanche. Et voilà. Nanga juste quand na bet na bela bino lokwana na interpeller bino na koloba ke non tous à la paix tout le temps te ke non likamboye to memani nango peut-être nga mama BBC so bo moni makamususu ya ka sur les réseaux sociaux na o memana nango penza na ndenge ya mabete mais nga na kena nango na conseil et voilà na téléméli si ça j'ai à côté téléméla na téléméla makambo ya menopause âge je crois na ça là qui en peut-être ndenge ezaki vraiment et ningana ki makasi et là hier qu'est-ce que j'avais dit na chlore na chlore na okyo continue kozana kati ya ben wana te na bendi mukila na bino bela zo continue osa musana toki na bendi mukila nanga ba mama mususu babenga kinga lobi babandi mama na sina chlore likambo yo moni makamwa li menopause ou ya âge merci na bandeko balanda ki pe émission peza ba yoki peza mama bébé c'est à chlore. Ma BBC, merci. Nani wana ya kuluba keno au chlore likamongwa ba âge na menopause. Mais il y a eu d'autres mamans, tali émission, mais bengi nga maman BBC na landi émission vraiment. Maman okangi vraiment au lobby okangi nani au chlore makamongo ya menopause na 48 ans. Au sali bien, mais abandi nga lisusu. Makamongo ba âge yo. Nga bi mama sikuna na lobby bien keno na chlore ngo. Yo susu landi nga na privé susu de nini ya. Poto solo lango. Nga na sina lobby na chlore kuna. Parfois, ceux qui bobengi nga to solo là. À partir quand yabino eloko bolobaka na zoka pe inspiration. Yaroba maman alobi bien, alobi eloko moko ya bien, na zo inspiration moni pe na une émission na lobi yango. Skuta nga na sina lobi kuna na chlore. Yo susu olobi maman bébé so chlore ngo kitoko merci vraiment au raisonner bien. Mais obandi susu ko beta lisolo makambo baka. Nga pe nani nanga kuna nani mon Dieu mon ba to sungana. Franchement. Alors, c'était au moins ça la grande famille. Bo paniquer, maman BBC, zanini. Tous à la kaka, na prière, nzambaza, Dieu te contrôle. À ce que je sache, il n'a que non, Dieu te contrôle parce que Bela Aza évangéliste, Bela Aza Moussali Nzambe, Nzamba Kondimate Kolongola Moussali Nzambe na ina samoyoyo avec humiliation. À cause de la langue. Alors, tu continues à consommer film et biso ya maîtrière. Bandeko, qui est Poutine? Ce qu'on a continué à ben ya Poutine. Ya bolingo nanga bela, bolingo nanga bela.
nakoti siko na ben wana tande na yoki na chair de poule mba moko bela ça épisode vraiment ma bé la grande famille totala kilobi 6e épisode Nzambe na bomoy. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? La grande famille, est-ce qu'on peut faire ça? My God. Vous savez quoi? Et le quoi il y a Mimika Bea, Master ya Bella, Bande, parce que Bella elle vivait à Lubumbashi et Mimika Bea, maman, problème ni na monoko nanga. Avant famille libota balanda kanga na privé awa. Na beta na monoko ngo. Kabongote Kabea. Vous comprendre la grande famille. Mimika Bea na Kinshasa ba master. Laissez-moi vraiment maintenant vous informer à Kolobakeno. Bomoni équation wana ya Bella a sengi mobali na ye ya kolobana kende na kin na kende na kose défoulé voilà. Sikoyo papa Serge il n'était pas sage. Bon, na okolobate que non il n'était pas sage. Mais ya yebika ke non Kinshasa eza munene. Kinshasa eza munene, moi si nanga ovanda peut-être na hôtel et voilà. Kinshasa eza munene, c'est-à-dire que non aoyeba même pas que non a installé moi si na kini. Vous comprendre? Siko oyo balobaka na vie balobaka que non le monde est petit. L'équation oyo ya Bella na Mimika Bea. Le monde est petit. Yango équation. Mokili ezalaka mokie. C'est quoi le message que vous tirez place wana? Bella nanu déjà assassi ba pilote. Bella na habité sur ba pilote ba olinga Bella parce qu'a exposé bango. Donc place nous so ba kinaka ba voyager, ba installer kabasi pour être vrai avec vous. Ba instalaka basi. Bateau papo ba travailler en aviation. Ba instalaka. Au moins pe mususu a ko installer te. Au moins ceux qui a commis peut-être na ville wana za peut-être ka girlfriend, copine. Akeka ka si ceux qui a wana si laki. Ceux qui a mais a installer te. Sko Mimika Bea ye ba installer. Sko à part Kinshasa, akendaka ba Bunia, akendaka ba Goma. Sko kune za ndengeni. To la nanan, la grande famille. Et nayoki na chair de poule. Otali Maman Étoile. Qui est cette dame Maman Étoile? Tolanda. Maman, ce bolé moi na bino tant pis. Bana yebike moi c'est abeli te akuze mebimi akufi. Nga makamususu biso na famille na sondo ki pa zate mutu pa le moi na no pa. Et là on doit biso tu vendre déjà dépasse ni. Tika ya loba aloba po ani. Aloba ya za mwana nga mama ni mnazo loba. Bino boza ba parent, nga pe na za parent, ya oloba ninya. Yo mto bala ki priska to. Bongo bino mto bala ki priska, obe yo mto bala ki priska. Na zo pe ki so oloba za parent. Otia musabite. Mama. Yo mto kufeli mwana zabo. Walo putain. Okufeli mwana zabo, mama ana souci te. Ozo sala ba wana sa théâtre mascarade. Mama. Tamuta kufeli mwana. Ozo choquer avec. Tamuta kufeli mwana oluka biti. Yo kena nwana. Yo meta mwana. Soit beti ngambata na beti pe mbata. Adande azala faire na biso. Soko beti ngambata na zongisi. Mama. Maboko bakati. Ona obeta mama. Oza si. Wana okantaka bongo. Okantaka bongo. Na pesa na mpeshe. Okima. Papa. Okima. Ya solo merci au pesi. Ngam no répondre bango. Reste là, reste calme. Tu n'as rien à dire. Merci au pesi biso yango. Maman n'a pas bien jour quand on au vania à l'obina à on que to que a une dépense inutile. Est-ce que biso zaginda? Ça va. To zaginda ku biso. Yo tika ni mwana nga sate. Tika pia biso yango. Et toi ça va.
Vanda ma chérie. Donc quand tu ne comprends pas, maman va dépense ni au salaire et continue na molimo prisca. Mets-toi. Maman, na mwana moko pa masoko sala douleur dans la tozo ka muisanga. Na mwana moko lingo bandolo babongo. Maman. Na lo ba te Bomoni message o eleki entre maman Milo na maman Étoile. Basuki na koswana maman Étoile mutema mukuse Naomi tuna façon maman Étoile a joué parce que maman Étoile a lekisaka personnage donc eza ko lekisate c'est-à-dire que à kota kanabin on dirait eza réalité. Bota la kanda abimisi il y a à perdre moana. A mona sous moana te. Ce que moi je me demande maman Milo na maman Étoile basali tiraillement. Kotoyo maman Étoile a perdre moana. Kotoyo maman Milo moana na tikali, c'est-à-dire que non, elle protège son fils. Ce que soki otali eza réalité otomonaka na ba foyer ya koloba ke non moi sina mobali bazali na kati ya ndako à la fin soki ke non moko akufi tiraillement ezangaka te na suka ezalaka pona nini bitumbe bimaka na suka tiraillement ebimaka na suka. Or soki toka ndenge totali c'est un message fort bel azo conseil na batwe parce que ada abomi nani priskate ada abomi priskate basaki na bolingo mama Milo abane komona bolingo ya ada ya mwana na priska mama Étoile pe memema bane komona relation na ndenge zaki akoloba ke no mwana na aza na kimia. Mais maman nani Étoile nani seki Priska akufi tala ndenge maman Étoile akina makambo tala ndenge famille ya Priska bakina makambo babosani ba moment merveilleux babosani ba moment ya bien on oublie tout mbala moko to créer aka problème. C'est aussi un message bela ayeko pesa na ba couple na biso batu liwa eye et na maboko ya adate et na maboko ya kuna na hôpital. C'est bon, attendons voir. Est-ce que bakokanga nani Davina ndenge na sina baye Davina na filme oyo boza na idée te ndenge na sina baye Davina oyo bota ndenge longo moi ça eza nini penza musalo yebite. Non. Tala maman Étoile sikoyo a tchena force nyonso abeta maman Milo. J'avais aimé nani j'avais aimé quoi maman Milo très posé na kiti na ye. Donc abimisi maman Étoile on dirait mutu alibuma. Abiso obetinga ngape na obeto turo. Donc otali penza ko swana ya normal ko quand ndenge le kaka na batu soyi bakufi bandi kona betela mo bino du solo lorsque ezalaka mabe makasi il faut la grande famille il faut toujours ko éviter ka babilo kwa boy to pesa na ka ba conseil attaque non libnani yonde peut-être grand frère no akufi ou bien de kono moi sinda akufi bo memango problème non ezalaka bien tenace. Je me souviens ngai lorsque grand frère nanga akufaka na kiti na kili Congo kokunda grand frère nanga paix à son âme na komi boye moi sinae parce que tango ya kufaki na Congo moi sina zaki na Belgique alors moi si pe akiti na Congo moi si akomaki avanga ngana e kokoma parce que vous savez les gens bakanisaka moningane na lubaka batu bakanisa kino nazaka brutal mais je suis pas brutal sauf que dans une logique mo boy dans un principe mo boy mais ce que mutu o maîtriser ngate o kanisa kino naza mutu abitumba mutu banani non sikoyo tango kana komi na Lubumbashi parce que grand frère nanga na yebisa bino déjà que non papa biso akufa abano sa aviation Air Zaïre et voilà akufa ki azaki représentant ya DHL na Kisangani mon papa à moi
DHL tango banda bato ali bosoko banda musala na Congo na DHL c'était mon papa et azaki pena Kisangani. Et lorsque papa biso akufi grand frère na biso ya libosonde a azaki musala wana. Na otanga kombonete parce que bato ba oyebi kaka parce que azaki vraiment connu grand frère. Yeah. Alors na bato Kisangani ba oyeba. Si j'ai des abonnés ici Kisangani vraiment ba oyeba. Alors grand frère na biso sko ba ko mité na Lubumbashi DHL limité. Sikoyo, à partir de Lubumbashi, DHL tango imité na DHL à Lubumbashi, il a fait juste 2 ans à Koufi. De Toyaka. Tant que qu'est-ce qu'on a matanga, moi c'est à Koufi, mobile à Koufi na Lubumbashi, moi c'est qui na Belgique, à Kitipe Lubumbashi, tout coûte un émission sur Lubumbashi, mais moi c'est à Komaka avanga. Boyoka histoire, na obeta une histoire ya nga moko na famille nanga. Nous on a perdu notre grand frère aîné. Il était marié. Alors, tant qu'on a commis, notre Afrique du Sud, a commis, et tout le monde va dire que Zélanga, matata. Moi, on m'existe toujours comme ça. Mais, n'a pas ça, il y a pas de confusion. Matata, mais lorsque j'arrive comme ça, au monde appelle matata. Alors, moi, on m'existe toujours que non, matata. Mais, au van nanga boumona matata wanate. Peut-être matata au monde que non, nazo zone sonné nanzela. Et ndé bongo, c'est tout avec moi. Lorsque je suis arrivé, les gens babane causer la keno, ngai na osala peut-être troublé et tout et tout. Et ce que yo na habité comme ça bazaki emporté avec ces gens des idées. Parce que ngai na mutu déjà ba principe. Na komi boye maman ya botinga. Ta on a sisi ko lela wana na telemi na bina ki oyamba tante na biso parce que tante na biso a otaki ki na yaki tellement yende peza avanda pena grand frère na biso trop yenda ko saki grand frère na biso a otaki pe ki na il Lubumbashi pona okunda grand frère na ki ko yamba tante na sisi na vandi on a commencé à collecter ngata o pa uti boyo o pa uti Canada o uti Belgique o boyo na wanjo pesa batu bambote na sisi na bina vanda boyo mama o ya botinga a obelela ngai na kati ya batu na salon azobelela ngai lobi nani azotanga siko kombo ya mwasi ya grand frère nanga aole la grand frère na yote siko nga siko pour elle lorsqu'azolo babongo pour nga siko na kende na attaquer mwasi ya grand frère et nzambe nangai dans la vie bandeko bozalaka emporté te na mutu moko boye oyo aye na vie na mutu azolo bele loko moko boye poyo o sanini o réagir non kolinga kosa biloko wana te kozala intoxiqué na batute poyo sala mabe nzamba osepela na yo te bo imaginer en plein batu na salon kabakata salon ma mère à moi zo ganga kuna abengi ngai bébiche nani azole la grand frère na yo te Natalika maman nanga et tout le monde babane cause la réaction nanga Natalika maman nanga. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Kabo e bandeko. Ngana za mutu ba principe, ngana kenanga, moi je corrige. Na yebise ke no moni moi sena, zoa lokola ngani na kufeli mwasi, mobali. Siko basala ngani eloko yo linyo sala. Et na répondre car na yobi ke non moi ngana yeko kunda grand frère nanga et je prends mes bisaka, je retourne chez moi en Afrique du Sud. Babiloko na bino na ba africain bozana ngwana ya asalioni mais elle azala ki best nae belle-sœur nanga nazaki camarade ya maman nanga ya koloba keno soki likambu boye belle-sœur nanga des fois kende azui amemake na hôpital soki maman za na situation nyonso ezaye maman soki aza na sortie moko belle-sœur nanga mais lelo mwana na ya kufi mabeni la fille asalaki eloko te bandeko o eza conseil nazo pesa bino na vie bokotaka na ba ben wana te likambu nyonso ekokomela bino na vie c'est la volonté de Dieu, c'est tout. Pour ceux qui nzamba boyaka que non muto akufate alinga akufate et ceux qui nzamba permettre et ceux qui et ça dit que non ekokisami que non la personne elle est partie bozong si maton dépend nzamba vous dites merci à Dieu, c'est tout parce que na ba place à bongo c'est là où les diables aussi fonctionnent. Non le bitin ba mentalité jusqu'à présent ba Congolais bibinani Congo ba olinga ko changer na ba makambo wana te. Ces gens de mentalité ba to ba olinga ko changer na ngote. Non bina okota na ben wana te. Ma propre maman et atikalaki kimia et tout le monde bavandi kimia babino bande on a un exemple yanga bomoni lokwane leki wana c'est un message fort bel la ici
C'est un message fort. Nasima batiraima wana omone koma milai batu pe musu bakomi kolandana. Pona nini bokota ki na bitumba wana. Nasima kaka wana bomoni esala kibo e mata kibo. Il faut toujours éviter. Ngana ebise mama, moi je suis venu kokunale yaya nanga. Ngana yeko sala yo zo kaka ye, na répondra yebo et la grande famille. Nabi maman, qu'est-ce qui te prend? Zoa ndeko zoa kaka moi si wana changa de place wana ke ngande na kufeli mobali. Basala ngabu. Moko avant ça la mutumabe dans la pète. Et c'était tout le monde bavanda kikimia. Bavanda kikimia, qu'est-ce que je pouvais faire? Non maman, pas comme ça. Pas comme ça. Et belle-sœur nanga pe abanda pe koze la lobake non moi peut-être je viendrai faire quelque chose ce qui est ndenge. Ti lelo belle-sœur nanga akena azana kin avanda ka lobaka non. Bibi chay patanga na famille wana. Bref, c'était quoi? Biso, africain, tozana eloko wana, ata si problème ezate, to memi problème. Est-ce que ma maman, elle avait un problème na belle-sœur nanga? Azaki na problème na ite? Azaki même pas que non, ata tan belle-sœur nanga, azaki na kati anda kwa mwana na ye, amanka ite? Po biso kutubana na ye tozonga ki na sima, parce que ye belle-sœur na biso azwa ki place, azali ki pa nanga. Vu que non, azak, moi c'est un grand frère, azwa ki place à ki yaya. Besoin de sa maman, c'était elle, il y a non, il n'a pas en Afrique du Sud, hôpital à Kenaï, boy à Kenaï, boy pas. Ce qui n'a pas bengi, boy ndeni, yenda ko salango. Suko, yo mwana no mobali à koufi. Tu oublies, na mini, tu n'go bossa na bola, mounio so, moi c'est un sali là qui yo. Chez moi, ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Et après, à Ekoloba, mwana nangai. Tant déjà, tu vas tout le monde, obi ke non na salaka mabe moi so salanga mabe te na yebi nini salanga te ka na banda na ye na mwana moi na kenda na kin ti lelo sola na mama na ngate elekela ti lelo atikala na eloko moko boye yango te arabi ye moko siko ma mère akomi koloba na yebi eloko salaki ngai te mais moi je l'avais compris à koloba ke non nde bongo nous les Africains c'est automatique eloko wana c'est automatique ngana comprendre que non eza automatique pour ce que tali mama étoile tali pena mama milo babanda ko yana ndako wana bolingo abatu ne babanda ki ko vivre babanda ko mona ngo mais moko akufi botala incompréhension et uti wapi asakei oui ça fait mal. Mais bon, Luka, problème te. Na ba place à ba matanga bandeko. Bo evitaka. C'est là où les diables fonctionnent. Bo ebi plan ya diable te. Diable fonctionnaka. Na matanga, na ba église, et puis na c'est où encore? Na wapi sous. Ils ont pris 3 places. Na ba fête, na fête. Des places où diable fonctionnaka. Plus. Alors on est, ils allaient bien. Na matanga tite te kanga munoko. Fête, ils allaient souple, surtout na biloko à coller au ebité. Na ba église parce que to kota kapé na ba ndoki na kati église. Bref, c'était au moins ça la grande famille na fongo binoka pona koloba ke non belgi abeta ki eloko moko makasi place wana. Ngana moni ke non, eza message, ça devient de trop. Ba tu faut ba longola équivoque wana lorsque matanga eza ya ke non koto moi sinda kufi bien mobali nda kufi ba deux familles beaucoup mina ba tiraillement. Non. Ezalaka équivoque wana il faut longola kati ya batu. Je pas dit que non exception ezanga te. Il y a d'autres familles pe basala la ngote bakina nango na bonzambe esili. Mais lorsque to moni yango na kati ya film bella, c'est-à-dire il a interpellé équivoque wana il faut longola kati ya batu la grande famille. Na pesi bino exemple yanga moko. Mais après ma maman alobaki yaya merci. Pour matanga grand frère nanga eningisa Lubumbashi. Parce qu'il a vraiment connu. J'ai quoi, il y a un soupe baïbi, il y a un abonné moussou baïbi grand frère nanga. Botanga comme on a BBC mpoi. Zoka comme on a mpoi. Tout n'a pas qui sangani baïbi. Kin baïbi. Lubumbashi baïbi. Botasko matanga wana izaki matanga bato belé. Qui a ba konzinde babanda koya. Et puis, ce que vous imaginez, Baozela, Bato Canada, Bazoya, France, Bazoya, Belgique, Bazoya, Congo, Kinshasa, Bazoya, Afrique du Sud, Bazoya, Zambie, Bazoya, Zimbabwe, Bazoya.
Siko, vous imaginez, Siko, il y a Afrique du Sud, je suis l'aîné, la fille est née. Donc, arrivé dans les Ezaki na son moko boy. Ce qu'on a son, nga déjà, Ezaki va se préparer, tu vas là-bas, tu t'étais. On comprend les histoires. Bandeko, boluka, bo sambela mingi. Vous en avez sagesse moko boy. Oyo, o moki les okanisi, do se pendenge ni meza bongote. Na répondant ka maman nanga. Parce que ceux qui n'ont le baké, non, nat vanda kimia lobele l'autre côté, elle n'allait rien comprendre. C'était un message na pesa ki batunyon son abi non. Bozoye bo changa wana. Po ataba maman mususu bazaki pembeni na. Bango pe bo ozana. Mwana no akufi o badjo sala désordre de koto. À quoi bon? Au bosani na minute, bola mo bovanda kana ye bien. Adaye wana avant di kimia zana eloko ko lobate. Et lequel comportement maman nani ya maman étoile. Pourquoi? Abanda ko ya toza ki ne bien. Na few minutes. Est-ce que Ada manka maman étoile? Loba peut-être libala ngo ezaki libala moko ba tiraillement et voilà ça se comprend. Mais lorsque libala moko ezaki na harmonie, libala moko ebandaki ko réunir famille, libala moko ya bien, bo sepela nango, mais quelque chose de mauvais arrive, bo baluki bobo sa nyonso. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Là c'est un message na ngina loba keno, Belgique ngia longona équivoque na kati ya batu. Ada asimbi mutu. Je crois à kanisi na okanisa pourquoi na balaki ata presque parce que sa maman a robenga ta hypocrite. Toza trop na équivoque wana na kati na biso. Ya ke no mutu akufi toke nango na bitumba. Non. Ce que on va koyeba parce que vérité que non. Elle a été peut-être injectée dans l'hôpital kuna ba pesa ki injection moko ya bien tende bomi. Maman étoile ko senga pardon. Maman étoile ko senga pardon. C'est par là vous allez vite comprendre le qu'on a zoloba. Et les longs na sola na belle sœur na kitoko na ko benga na bien somela nga tali puta moko kuna somela nga bonaki a somela nga. Ce qui kiti Lubumbashi, elle est chez mes sœurs, chez mes cousines à solo na bango voilà. Mais atikala ne loko wana ya abanga mama nanga. Mais maman nanga c'est quoi comment non. Il faut tout sungana. Okoza poza na maman na yo boy pa zo memo na ni telemelaye. Ça, je vous l'ai dit, la grande famille. Il faut tout sungana. Il y a un moment où solo on a même libino. Et ça peut-être attendre 3 personnes pour comprendre ma BBC. À quoi bon a kana bémission? Au moni kuna et matake kitaki non. Oh peut-être qu'il n'a pas conseil. Tout sungana. À travers film à belle vie. C'est quoi les messages na tableau ya maman étoile, na papa, na maman Milo. C'est quoi les messages? Allez-y comprendre. Belle vie zone ngolongo la bato équivoque comme roboé. Toke siko na ngambu ya mimika be ya nanani na Poutine. O meio do bem musée sera la devine non devine ndenge nini. Ah, bon, vous et vous quelque chose mais oh, s'il te plaît, nous allons encore monter mais ça déjà. Hey, Tati. Candy! Hey! Maman Nangaye! Dis-moi. On se donne le numéro là-bas au bureau? Hein? Hey! Moi, maman Nangaye! Oh, l'endo, hein? Non, devine neni. Naka vono ya mkie wana ikola tetilelo. Maman, comment tu sais pas comment on a dans les sengo. Dédé, nakadi si souma rapunya sokene tosola. Dis-moi un peu, ok, non, wapi moyonga na lukaka numéro non le kwa yika. Dernièrement, quand tu as mon adresse, la biso moko oyo, on a juste un avenir école wana. Hey, non tout est délicat. Oh, il s'en va au moment où on a répété tout ça, maman. Bandeko, bota la sikoyo, maîtrière, kuna bela meni biso. Boyebi ke non, tangu bela zo senga billet. Tangu sikoyo ba sali ba programme na mobali na ye. Tangu sikoyo ba sololi na master na ye.
eza nani devine na ko devine ndenge nini eza kandi bandeko na sota na kati ya ndako awa na lobi yango mwasi oyo aza nani. Pourquoi confusion ya boye na kati ya batu Poutine oyo bandeko bozo na bino ba artiste nyonso bokozwa mais bokozwa bongo te awa c'est la tête. Je vous dis Nathalie Bouye, est-ce que Bella akosala na oyeba te maile sukinga pona bavarder mingi te na zela 7e épisode na zela 7e épisode na demo oyo ya Ziza oyo zawana, c'est-à-dire que non ndako wana epeli moto tableau ya Linda moyena tia ezate parce que musique wana jusque là nazo senga na otuna bango ba yebisanga soki musique wana eza na droit d'auteur non ba yebisinga été non ba répondre ngate moyena na tia moi séquence na ya Linda ezate. Bravo aussi na bana oyo ba ya sika total kaka bango ndenge ba OK nango déjà c'est bon, c'est déjà posé kitoko total kaka coach eza Poutine. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Tous allez belé pour le 7e épisode. Na boy ko bavarder sur tableau ya Mimi na Poutine. Les faits. Na moni on dirait des films et bandits siko Poutine ko kata biso na 12 té. Ko kata biso na 12 té toke na 15. Asa ke wana papa Serge bosuki sana no yeturu yo. Asuka kate. Asiko azana Goma Aïe, qui Poutine a na Goma, mais ça installé moto. Aïe, bité que no bela. Si je me demande, et cause la ndenge nini. Non, qui ko bando ba teta mususu na kangi ya ngambebo. 7e épisode tous a wana la pourquoi la grande famille. Donc il faut découvrir parce que makambo pasi et bandi. C'est-à-dire que non, makambo pasi et bandi. Maîtrière, makambo pasi et bandi. Ah, ou à la film où tu penses franchement. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Je vous aime. Je vous aime énormément. Merci na ba partage, merci na ba j'aime nabino, merci na ba appel, na ba message nabino. Que mon Dieu vous bénisse. Et là au cas na nabino la grande famille. Et ce que vous priez, plus à 2 minutes. Nzambe abumba Poutine na ser makila na ye. Donc au nyonso ma biba au planifié au nyonso bazo ngo bois que nyonso na ezala retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Hey. Nous allons dans la grande famille. Alors, il faut toujours prier pour notre maman. Tu aimes belle vie. Priez pour Nayata pour 1 minute. Senga protection. L'icolo nae. Et ça bien. Et ça vraiment bien. Makasi mingi. Alors, bandeko, bo soutenir pe chaîne nabiso ya bampoishu. Bo to soutenir chaîne nabiso ana ya mpoi. Poi News, chez Poi News TV. Na longoli nanga chouana. Alors les abonnés, boutique la kana komba ban Poi Chou, mais chaîne nabiso isa chez Poi News TV. Les abonnés de chez Poi News TV, to bando benga bango ba Poi Chou. Ok, alors parce que on a la vision moko na chaîne wana, alors il faut que comme la moi vraiment respectuer, voilà Chempoi News TV et voilà ça et sonner tout bien si ko ba abonné à kuna ndeto bando benga bino ba Mpoi Chou. Alors pour soutenir chaîne na biso wana nzambe nanga akopambola bino. Merci pour tout, je vous aime bien, ba bon dimanche. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.